positionné pour pouvoir ressembler ça. UDPS, viva! C'est 10, nous avons 5. Moi, je suis 6. Je suis surtout dans le Mambangu. Et on a docteur dans le Banadago. Vous avez des mamans à discours. Vous avez gros rang de Angoana. Le rang de Zambia. Vous avez premier rang, vous avez le deuxième rang international. UDPS, viva! Viva! Souka Kobe avant-dernier, on a senti que Madolé n'a pas base de UDPS, viva! Fachibe! Fachibe! Alors, Lili! Torobango, Isadi! Parlement debout, rien qu'à UDPS. Parlement debout, rien qu'à UDPS, rien en tout cas de la chef de l'État en bonne vacances. Après que j'ai 2, 3, 4, 5 pour Rwanda, je base bien en haut. Et puis maintenant, dans une partie par Mako, chapeau le mot là. Chapeau le mot là. Sauf mon héros. Comme on est dans l'idéologie, il y a le stress du Congo. Papa, attends, il faut que tu fais les mains. Fais les mains. Fais les mains. Chapeau, le mot là, sauf mon héros. Et il y a un peu avec fierté, ma casse, il y a un peu bien, sans peu bien. Union pour la démocratie. 1, 2. La démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité, il doit passer, 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 oh, t'es non, il doit passer. Il doit passer. Oh, il doit passer. Il doit passer. Il doit passer. Debout. Debout, combattant des leaders. Luttons pour la démocratie. Et la liberté. La liberté des pouvoirs. Qui sont l'émanation du peuple, debout, debout, combattant des leaders, luttons pour la démocratie, et la liberté des pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. Oh, il doit passer, il doit passer, il doit passer. Oh, il doit passer. Il doit passer. Il doit passer. Oh, il doit passer. Il doit passer. Oh, il doit passer. Il doit passer. Il dépasse. Il dépasse vaincra. Il dépasse. Viva! Viva! Parti au pouvoir, viva! Viva! Parti béton, viva! 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 Tshisekedi, héros national, le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Fachibe! Ah, Fachibe! Torobango, Isadi! Torobango, Parlement debout, rien qu'à UDPS. Parlement debout! Parlement debout, rien qu'à UDPS. Rien qu'à UDPS. Rien qu'à UDPS. Rien qu'à UDPS. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous dans le deuxième programme. La leçon s'il vous plaît calme. L'un des hommes
au poussana, au ba dérangement te ko ya ba lenge te kombrier ba tout. Je peux se faire infiltrer aux amoki à toi hier non de Jésus et que simba ta bukete. La grandeur pour le lever tout ça la moitié 80-90% sûr. Pour la le bi mamsu wa mamolo ba te mais tout peut s'info exact réel. Et sika et la risque na ba doyen mito ça. A bon to bani rang comme d'habitude. On vient à bureau d'âge bien en aïe moins à 12 ans. Pastor. Aya Rwanda. Le obi. Pensa mu kusimba ndampe. Rangia lelo nyoso tsoro le bite kalinga te business de 45 aussi. IDPS viva. Robert là président Maboko Makasi Fachi Betan Omela. Nalingi nalongola mwa eloko moko na mituna biso ou bien na kati na biso. Tozali en direct na bato ya poto ya monde mobimba baolanda biso. Na banzi tango tozaki na opposition banda kala na yebaki kaka baba moko mibale. O tozalaki na bango na opposition. Mais lelo soki botali ozali na baba kozala ba 1000 quelque ya basi na ya ba mibali nde bomonaka baba na biso na aza national donc to encadraka ye kaka ba ebele ba yebi eloko nini nalingi naloba na IDPS ezali parti tobengi ya masse. IDPS ezali parti il y a tous les Congolais soit na ba étrangers mosusu lukula na Suède azali ebele na IDPS Hollande pe na Turquie esika président azalaki baza ebele eza pe na ba étrangers ebele oyo bazolula parti na biso baza na kati ya parti na biso. C'est pour cela boyokaka ke IDPS na Europe base na biso ezaka na Suède. IDPS viva. Nalingi naloba nini? Tozali na Congo province na biso ya liboso na population na IDPS so boyebaka te za Congo central. Yango tolobaka IDPS ezali partout. Lelo so moni moninga azali awa. Yoko boya yeta. Lelo baba baye bele yoko boya baba. Na tozo bunda baba beta masasi tokende marche. Est-ce que baba okota na marche? Mais baye bele to yami bango bomona ba pesi bango jour na bango bazake bela. Bazaka maboko bobino nyo bozo mona. To boy bango te. Mais loko na zor babo tika ou bien totika bizaleli na biso na lobele loko pona nini? Bomoni ndeko avandi au tellement ndeko yo azali parmi bandeko bateka molimu yope kosala ngote wana bisika ya azalaki. Tout d'abord abandaki muke na mwa lusi po baibi mwa lusi mais kuna salaki elokote boyebi azali grand terre ya UDPS mais place abandaki na mwa lusi asala pe baksho ebele zoto na inyo sone za ko beba kozali na batémoignage ya ye ya makambo ebele akei koteka molimu vanda ndeko na Ituri wana una ezalaki kaka batu ya bakamere na batu wana kuna bafayulu wana me ye moko asali musala ya kosunga. Soki omoni moninga aye lelo awa sepela na ye ndenga pasteur na église nde na telebibo na moni batu bazoya na église nazobeta mabo nalobi nzambe yokeli ngai na tei bandi mebele babongoli mitema ya bongo te tozali na besoin batu baya po tozali batu ya changement. IDPS viva. Botika omoni moninga soki asali erreur olie bosolola na malembe okomi kofinga ye eliko loba te ke Kinshasa nde bundaki pona IDPS te Brazzaville pe bundaki
kuna na Kawele, kuna babundaki, kuna na Equateur babundaki tant babotelaki biso Kayemba awa bato kuna babundaki ya IDPS tozala bomoko papa atikila biso président na biso pe tozana ye alingi tozala na bomoko mboka na biso ebonga soki tozobunda banguna bakokotela biso IDPS viva tozoyoka na malamu tokota na information tozokoba musala na biso bilei ndo eza information nasepelaka na bapapa na ngai balobaka soki nakei koyoka te na beli ezali batonga oyo ebikisaka biso yango nayebisaka bato baza libanda mboka na Nzambe apambolaka bango abatisela bango bamikolo puiske bazali na susi ya kolanda masolo ya mboka na biso IDPS viva boki periode balingai bayiba ebembe ya papa Kingo mokonzi ya mboka Faci azalaki na Lubumbashi balingaki ne basabote président mais bakoki te yango président akendaki États-Unis azali kuna bomonaki première dame lobi asali mwa réunion na université moko na Amérique kuna baonige bato ebele basepeli na ye alobi maloba kitoko esepelisi bato changement tozoluka yango wana kosangisa bato kolongola bokabwani kolongola koyinana nde yango lelo biso nyonso tokozala na ba télévision na biso soit na ba radio soit na ba téléphone wana kolanda mokonzi ya mboka ndenge akoloba lelo na États-Unis d'Amérique yo ovandi aho olobi bien mokonzi azotambola na tubana mike ya 14 ans 12 ans azwi liso tubana wana ke kosala na bango discours na New York kuna ubi azwi tubana wana ya basi ya mike wana amatisi bango kuna na Biden bakele kosolola metala kibolole ya mutu yo bolole ozofinga ba policier ba bolole yo bolole ozofinga soda ba bolole félicitations amelaki bombe eza bombe tobetela Fatima maboko ezali awa na 19h kuna na Amérique ezali na 14h nde tokolanda mokonzi ndenge akobeta discours wana awa débat ezalaki na bakombata awa ndenge tolobaka ebela awa bayaka mpona koyoka me bayebi eloko te banguna wana likambo ya papa Mbozo bie tata Mbozo bie bureau d'âge ata bamati bakiti moto aza na signature ya soki eza Faci Beton toyebisaki bino likambo ya kadima ata bamati bakiti moto aza na signature ya soki eza Faci Beton yo okoloba ndenge nyonso okoloba okosala ndenge nyonso okosala me ye mpe aza na liloba soki aboyi yango wana ozala kimia nde boyoki o bakanga ye basala boye biso bakanga ye te azala bongo azala kofinga Félix biso tobetela eka maboko me bakokanga ye te IDPS viva bolandi bachinois kuna na este tolobaki liboso bazalaki 16 me ya 40 compagnie bachinois bazalaki ebele baza koyiba minere yango wana bazokanga bango mikolo nyonso oyo po balungwaka na mboka na biso soki kokota bakota na porte balungwa kokotela na fenêtre IDPS viva namoni bazolakisaka ngonga oui il faut nazala pe mwana 12 ans ya botosi puisque ba président baza ebele bate ya ndambo IDPS viva lelo na ya liboso mokolo ya lelo so boyi komata pona yo otikali na bengi machacha lelo machacha nde azobanda lelo IDPS viva osepeli na machacha obetela machacha maboko makasi ye mutazo adomone Marcelo aye mutazo banda mokolo ya lelo IDPS viva IDPS viva Faci Beton betela mokonzi mboka maboko bien esengeli oyeba makambo nini eza koleka na mboka me minute eza moke parceke 19h oza na grand rang ya rankere ya likolo ekle Faci Beton betela ye na maboko ya bien de rang tokende kose siko biso topesa ya biso wana ozala deja na eloko na motu
très chers combattants, au bandit des États-Unis. Au Kosamba Kanobi, à Koutanaki, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Basololaki, na Fati Beton, Basololini, retrait progressif à Monisco. Nde Osama Naboye, Monisco pe Baumeli Awa, Bayaki, Baumeli, il faut Bakende. Antonio Guterres à Lobiboy, et Sengerito Bandekobi, soit le petit à petit, tu tokosi le bisonyoso, pour la bino moko, Botikana Nambokana, Botikana Nambokana, le chef de l'État paye Biseboy. Oh, ezali ko concerné ba Congolais, ezali tous à la kimia. Nous sommes tous à la besoin na kimia. En dehors, ya kimia ya ba Congolais, nous avons posé eloko mususu te. Awa bozo kende. Mais boye ba ke bokotika FRDC na police na niveau que ceux qui bino bokei situation est embrasée te. Maintenant le Fatima toma boko bakasi. Parla alingi koloba nini libundeli oyo abino boye nango oyo ezala ba avion na bino ezala ba munition nyonso il faut etikala na ba biloko nyonso parce que Monisco bisika nyonso akendaka soki alungwe atikaka biloko bino bokokende kaka bino batu na basoda na bino na baprofessionnel na bino mais oyo ezali enche ya bitumba ezotikala kaka bisika ezali ndeti lomoni esengeli FRDC azala formé na police mpona komanye biloko wana. C'est que dans les jours à venir sécurité ya Congo na oyo ezali intégrité territoriale ya Congo ekozala sire kaka na bakongole bangomo ndenge tozala kaka na ta maréchal Mobutu omona bakaskable te pour les cascablés bakei na bango ezali bongo ndenge basololaki. Mais lelo na 19 au Kosamba kozala liboso ya Nations Unies. Depuis mukolo na yebiso discours na ye est porté sur 3 phases. Akolobela COVID-19, akolobela rétablissement ya institution na Nations Unies, soki asilishimi balewana, akoya kolobela eloko mususu ni protection des droits de l'homme. Parce que bango balobi Congo komi ko respecter droit ya mutu. Parce que tomona na Congo okofinga chef de l'État te. Mais les lobes, les journalistes, les journalistes, na ba télévision, koloba kama beya mokonsamboka, mutoza azolo ba opinion na ye. Kale zala kisoko le opinion na yo, obandi ko lukanzela ko zongela ndako. Ndako ngo akolala pena ndako te okay kolala na hotel moko ya pembeni. Parce que na butu bakoya pe ko sina yo kingo. Melelo komi wolobi, wazongi walali peto ngwashali nini. Etani lobi okay ko lobali lisusu. Betele na fati beto maboko adie pona état de droit. Le nom de Samike, la seconde de construire l'Assemblée nationale, la lobby boy. Motion contre Mboso Kocha Kwanga. Roso yebisa ba député boy. Bino pe il faut boyo kabiso ba tout pona bino. Parce que mandat bozo exercer ça ya biso pour population. Biso to lobby ke to lingi Mboso Kocha Kwanga. Bino bozo boyo yena motif ça nini. Est-ce que boko ki koto sate o biso to solo. Botika Mboso Kocha Kwanga za la place one. Asala musala ndenga so sale samalam. Mais bino ba pesi bino mbongo. Bolingi bozo majorité, bozo qui sont dans Gambo Kabila. Est-ce que Bila Bolingi yango? Et toi les décisions ma majorité, ba député, nous sommes battus signature. Na motion ya député Ola Mbongo, André Popa, balongo la signature na bango. Na l'immédiat, Shamarka Kabunda yimisi bango. Bona bino ba tulokutani na bino aw. Bakoti na signature ya union sacrée. Il faut boyer ba côté intérêt ya union sacrée sali. Union sacrée, azana intérêt à l'ongola Mboso Kocha Kwanga. On a union sacrée, Mboso Kocha Kwanga face à la Moussala. Là pour le peuple congolais, peut-être ma beaucoup. La cité parce que ma présidente Pazan Belé, 3 ans pressé, nous 143 085 086 34 30. Le président Machacha, chaque information c'est la réponse. Les assises de charge à finale. 6 minutes. 6 minutes dans 8 et 7 minutes. 6 minutes. Oui, 6 minutes. Il est pas c'est vivant. Pacha pouvoir vivant. Ya mona banda na obesa communiquer moko. Beba yango
phénomène Parlement debout créé par Dr. Tcheng Sekedi Mulumba. Badongolo misu bakomi kokope yango. Il est pas celui-là. Est-ce que photocopier ça original? Yango te mettre bango en garde. Batika phénomène Parlement de les alliés réservés pour la idée. Monde entier, il y a un parti politique mon côté, basé sur le phénomène Parlement de yango on a sur ordre du secrétaire général du Sekabouya AK47. Sur ordre ya mokonzi ya mboka, sur ordre ya mokonzi ya parti, ba dérapage comme qui est belé. Yango to pays na état généraux. Il est pas celui-là. État généraux signifie quoi? Et ben une identification et bah le vrai Parlement debout et le faux Parlement debout. Parce que tu as déjà campagne électorale 2023. Il est pas celui-là. Il y a la casse commission, il y a voté, parce que la voté qui a tous les projets Parlement debout et tout ça. Il est pas celui-là. Il y a un autre état généraux et le faux parlementaire. Et si on a un véritable Parlement debout, pourquoi la bâche afin que tu puisses me majorité parlementaire en 2023. Autre béni majorité clair. Il est pas celui-là. Il y a même au coordination parlementaire debout, nommé par le secrétaire général Giseka. Merci cher combattant. Ah, tu connais l'actualité politique. Na 3 minutes pour Bandeko Bazali. Il est pas celui-là. On a dit 27 000 tonnes. Il y a Thompson. Et aussi dans Mili. Na Congo. On continue à être déterminé. Congolais a son Thompson. Na 200 fois Congolais. Mbanga Mounene. Le Kosovo Mouna 200 fois Congolais. Il est pas celui-là. On continue à être déterminé. Congolais a son Soso. Na 1000 fois. Il est pas celui-là. Le lot. Mon collègue Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Ayambi Mokonzi Mboka, tête à tête, il n'est pas celui-là. A félicité Mokonzi Mboka pour la bonne gouvernance, mais à restaurer paix, à restaurer sécurité dans l'Afrique. Il n'est pas celui-là. Et puis Olandi Nene Bamindele Balobi, Martin Fayulu, Abimi policier terre à terre. A déclassé état qu'homme d'État. Il est pas celui-là. Pour naïe cause à la Mokonzambo quand la Congo a boué. Parce que ça lié poli au moulin. Il est pas celui-là. Azo Lukato Kanae, mais de Kanae. Et qu'on soit malin, mais. Il est pas celui-là. Va desserrer ma vis parce qu'il est détraqué mental. Parce qu'on a première institution en Moka. Après, Tchèque, c'est que Moulumba, article là, attend encore le côté pour toucher vie privée à Mobutu. Bisson a eu des pèses. C'est-à-dire que Chilombo, Jean-Marc Kaboulo, qui sait Kaboulo, il y a un bisson à combattre. Otaka vie privée à Kabila, attends encore le Moka. Otaka mauvaise gestion, mauvais système de M. Kabila. Qui notre besoin de M. Kabila? Il n'est pas celui-là. Mais il y a un Yoki. Matungulu, Bemba, Mouzitou, Katumbi, t'as regretté qu'on soit un fou, au tchai candidat comme un peuple corps. Il est pas celui-là. Zamba Salabiso grâce, Zamba joué tout, on peut mettre cellulaire. Au sein, au Soumoukendi, garde le corps, il y a Karine le Kesso, le lot va salir comparaison. Parce que comparer, c'est vraiment malé. Affirmer que Karine le Kesso, c'est ça qui est ordre. Il est pas celui-là. Bachibé. Le lot, Makonzambo, qu'on a 19 heures, et à Kinshasa, 14 heures, et à New York. 11e président a sa parole dans le monde entier. 11e président a sa parole. Depuis Moklezali Monde, première fois, dans Fouki Mobimba, 11e président, il y a monde à sa parole la tribune des Nations Unies. C'est facile. Il est pas celui-là. Franck Dongalabi,
ceux qui n'ont Congo Mobimba et ils ont monté dans l'Imabé. C'est MSK. C'est MSK. Il est pas vivant. Dossier à Kabila dans CPA est dit plein. Plainte, c'est un ONG canadien, Balamoussi Yango. Plainte, il y a un crime, il y a un simple, Balamoussi Yango. Il est pas vivant. L'un de ces 4 matins, il police Kanambe, dans CPA. Session. Septembre, Assemblée nationale, basée dans 2 points à l'ordre du jour. Premier point. Ezali, loi portée sortie à ces chefs de l'État. Tous les avantages, Bapesa Kabila, Baza Kolongo en septembre, il est pas vivant. Baza Tika MBMB. Et c'est la salaire Bapesa pour corrompre les rebelles, à corrompre les classes politiques, Baza Kolongo Leango. Il est pas vivant. Deuxième point, entérinement. Il y a un nouveau bureau AC. Il est pas vivant. Azul, loi, Chani Babomi Yango. Parce que les alliés deux points, les alliés caqués. Ceux qui passent loi Chani, la police congolaise va faire AVCN. Il est pas vivant. Il va faire Babomi Yango. Loi Chani a pris sa souka. Le Ben Yango, le coffre Congo. Il est pas vivant. Notre chocolat, tous les étrangers. Basoriano, Bakeita Diang, Police Kanambe, Bakaméléon, Baroubewa, Bamoyos Bakanabisa Namboka. Il est pas vivant. Bétela Konzambo, Kamaboko et Lenga. Le lois FRD, c'est un nouveau redéploiement dans Mboka et Boucha, dans Kassana Kiv. Parce que tous les villages, basi attaqué par les rebelles, c'est un mot comme Kenya Boucha, le FRD, c'est un déploiement. Il est pas vivant. Le capelle le Parlement de Bozate na chez écran chez Yakuna. Oh, Azuma Koki 19 fois qui Tiwana à la discours me Konzamok en direct. Je dis et je vous remercie. S'il vous plaît, 5 minutes. Et nous, voilà. IDP, c'est vivant. IDP, c'est vivant. Merci, combattantes et combattants. Au conseil école Félix Antoine Tshisekedi, notre consulateur, il va se présenter à Roloba, à Conseil des Nations Unies pour la 2e fois. Azali accompagné dans 123 personnes, dont les membres du gouvernement, le sénateur, les députés, qui ont encouragé les combattantes et combattants. Laissez-moi vous dire une chose, le secrétaire général des Nations Unies, Yambo, et là on a retenu un discours de Félix Antoine Tshisekedi. Il est en train de remercier le chef de l'État pour la sens de leadership, pour un maintien, il y a Kimia, à l'est à Moranabi. Combattantes et combattants, la Bansi Bolandaka, Makambozali Kosale dans les réseaux sociaux, Oeboyoki, famille Alain Pela, Oazali, ancien musicien, Yawenge BCBG. Les qui n'a essayé qui est vrai, Moutouno Sazali na parcours, n'a pas monté. Moutouno Sazali na parcours, n'a yé. Moutouno César Ranzambe. Les qui Alain Pela, c'est qui est vrai, Abota. Mais il y a eu séparation. Mais, maison civile. La Bible est au Canada. La Bible est au Canada. Merci, je vous remercie. Tout à coup, à 2 minutes. 2 minutes, tout à coup, à 2 minutes. Donc, personne dans le fait que personne n'a vu ça pour le tester. Liberté, c'est vivant. Fatigué. Bomba, bomba, bomba. Pourquoi?
Nous avons la diplomatie, chef de l'État, nous avons notre assemblée. On tient assez, et suivi. C'est vivant. Président de la République. Aza libanda ya mboka. Mais na libanda ya mboka wana. Nazoya biso masolo kobeta. Kaka biloko misatu. Siko okoyeba. Orate discours wana te. Discours à 19h. Yango nde ekepesa banindele à genoux. Chasi oyo. Chasi oyo. Lozoko sera Mobutu. Or ainsi qu'Azongi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na 19h. Nanda discours. Akobetango. Le connaît, comme président Union africaine. Avec Masolo Union africaine, alors le coup d'état nous sommes aux États-Unis. C'est quoi qu'on Libanda, alors clair, nous t'enseignons et ça France. Yango ba comprendre ma belle côte makasi. Yami balé akolo ba pour le Covid-19 biso na Congo tosali kisa makasi. Bisi wana eza pas l'avantage na biso esengeli ba pesa biso licence. Oteka kisi wana idebe c'est vivant. Yami satu akolo ba boye. Pendant la caméra, je fais ma essai. Et c'est une qui me tourne. À côté, il s'est donné. Ce cas-ci, ici, solution est que je me tourne. La compétence chef de l'État. La commando. À cause de un commando. C'est policier. Makasi, nous aussi fait d'abord l'Assemblée. Président Jamal Kaboul, à côté Seki, il nous secret, les députés, il nous secret. 3 jours, voilà. Foyeba Eloro Nibaza, ça fait le président Mosso. On a président Mosso. Alors on va avantage aux députés. Après ça, on a peuplé. Quand la personne va député va comprendre le fait. Alors il faut continuer la pétition. Il y a un moment le président Jean Kaboul a sololi na bango ayokanité. La député va le président Mosso. Motion. Nazo cité awa. Na cité awa. Donc quand tu es président Mosso. Il veut péter vivant. Ça va, merci beaucoup. La personne 5 minutes rapide. Si c'est sur si comme ça pas là. OK, c'est on va battre. Ça vivra. Qui vivra? Il lo ko la bango ya lokuta to ko na bango blo. Ni yibi minela bolanda bango te. Awa to ya bisibino boye. Bakangi 813 Chinois au baso ko exploiter ba minerai na biso na 4 secteurs. Le chef de l'État lui-même Masolo na landi tango basololi na secrétaire des Nations Unies. Et puis baso ko encourager mo konzamboka pour le lot Afrique mobima. Et comme ils consomment la valeur na mes chers collègues, voyez bandenge tozali na pouvoir boye na moment ya tokomi na bato bayaki na pouvoir po bazwa baposte lokola beshuwaki bakomi kolobela biso mabenge. Mais yo etake combattant oyo bundali pendant 37 ans lusu likolo yo batibe oyoki bapropos ya Franck Diongo. Moi je regrette beaucoup pour la Franck Diongo le losoki asa libanda grâce au président Félix boyeto boyete Franck Diongo azoko parvenir koloba boye bolanda bien bakizamina maloba Franck Diongo alobi eloko liboso boye kobengana ya Kabila na pouvoir
Et ce qu'on accepte que nous bango bakangi misu. Pour ma benio segoya na RDC, batika yango. Ça veut dire quoi? Et puis à lobby, bon loba qui n'a pas sa démocratie. Mais ndenga ni bokomi ko teme la démocratie ya peuple ko. Parce que Franck Diongo a salaki déjà financé la bambongo ya Moïse Gatou. Parce que batelemela qui marche ya Martin Fayoul et salaki marche té et salaki bloc qui salaki soulèvement pour être massacre et salama. Communauté internationale tango ko tala lobby dans la démocratie ya Congo. Bando kimine jangola yabisibila bande kolanga. Totika biloba totika sentiment. Ils sont UDPS, tous à l'opposition, tous à la service, il y a un heure en désordre. Le lot comme il a pouvoir, tous à la service, la biso, pour être le pouvoir, na. Oui, tout va être. Fatime, Kabila Kaya, Faïlouze, Monsieur Toubou. Le bête le chef de l'État, ma bonne macasse. Omoni mutu ya liboso abandi discours na kati ya New York ezalaki ye moko John Biden awa tozalaki na 14h mekuna ezalaki na 7h wete wana abandi discours après lelo na 14h ya kuna awa tokolanda chef de l'État na 19h biso nyonso tolanda masolo ya chef de l'État bandeko nanga ndenge tovanda biso nyonso politique distraction, politique division à UDPS. Biso toza parti au pouvoir. Oya koya la biso division moka. C'est le bawe. Fatime. Obete le chef de l'État maboko makasi. Pomoni masolo to yebisa kibino boy. Kabila a sali 18 ans. Et moi j'ai compris depuis longtemps. Le Congo est malade. Car aujourd'hui, grâce au président Félix, Congo a commis qu'on soit traitement, puis bandit qu'on soit au Congo, il y a malade, vous voyez, été. Pour moi, il y a septembre, on va préparer la carte. Dans la manière, il y a politique, il y a ça, mais le compte de la fatigue béton. Il y a des opérateurs économiques, le col Boboy, pour qui dit Sabilo, pour voir qu'il y a un garant de la nation. N'a qu'on a Sabilo, à suivre opérateur économique, il y a des Somoko, à financer les moyens. Et puis le président Félix, il faut qu'on encourage, il faut qu'on mette la Fatima pendant 3 ans. Bota la bilembo malam, oh le président Félix a joué la boîte. Yoko yala biso ba fort discours mini. Fatime. Si quoi yo après ça qui bango 6 semaines. Dans le mois de septembre, bien vous avez préparé la marche. Au coup de peuple congolais n'a qu'il dans la mine à l'objet Fatou. Si quoi yo Martin Fayoulou n'a pas semblé na Moïse Gatou, na marche na yo la Zambia. Parce que mois de septembre, congolais a solia andé. Ok, une alimentation au coût de 2000. Au baluki bo kilo ya Thomson 1700. Si quoi yo ko yebisanga Fatia longoza muyibi mune. Fatime. Kabila Kaya. Faïlouze. Musukubu. Oboyolo. Alors. Mes chers collègues, Toyokana. Oyaba ndela tosalia. Songa d'information. Les autres sécurités songa d'information. Songa d'information. Bozonga bakombata boyawa botika kuna kombata zonga tika kombata bozonga wa il est pas ça vivant oyo boyoka kili solo au parlement que le président qui dit on lobby moi ya tania ko lekate mais biso boyo bisi bango moi ya septembre tant
Congolais Solia. Loi ya Tchaniako le Kandé. Parce que ça lit avantage ya peuple ko. Ouais, toi été. Au moni Franck Diongo ça ingrat. Soit qu'il est fatigué mais Franck Diongo ça la prison. Ouais, toi été. Bande Kolanga yango il faut boyeba ko soutenir fusion ya mokonzi mboka Fati Beto parce que c'est lui le garant de bon fonctionnement. Yango na parlement boss à lobiboy. Parmi la loi oyo bako traité na mois ya septembre. Loi ya Tchania Zali 7e. Mais na minute ezana na bureau ya parlement bazo traité yango de Fatibe yango la yebisibino bobange loko moko te loi ya Tchani ekoleka pe ba loi nyonso ezalaki proposé mutako sabino te ezali avantage ya mboka ekoleka en désordre yango biso nyonso opese lika na président Félix wetobo ete Fatibe Kabila Kaya Failuze Musitubu Oboyolo wana ngai na bino tokutani lobby président Mususu azali wana président a bandit déjà discours déjà président de la République a bandit discours président Matati il ne peut se vivre. Dans mon frère, mes sœurs, quand la mituna biso, quand distraction, Hollanda, fusion et chef de l'État, peut soutenir Yango parce que les alliés bonheur pour la biso, puis quand on a une bureau, quand on a battu biso, tout le monde en a lobby. UDPS viva Fatibe Veto solo baboye président asi a bandit discours na ye. Alors bozomona batu misusu na Congo babosani rôle na bango. Lelo manifestation elekaki ezalaki ya structure moko pour organiser mouvement na ye asengaki marche amokei akomi na niveau ya triomphal akei bazalaki peut-être bazalaki infiltré akei kokuka permanence ya SID alors akomi kokosela akombata ya UDPS aucun combattant ya UDPS a participé na manifestation wana alors ezakaka bango moko nde bake kosala makambo wana mpona kosalir ndeko oyo aorganisaki manifestation biso UDPS toza na problème na mutu te mutu fo asala politique na ye mais alongola haine tribal mpona kosala opposition ou bien mpona kozwa succès esengeli te okotisa mobulu na mitu ya batu obanda kodresse batu contre une quelconque tribu. Bozomona comportement ya Kabila façon à se comporter vis-à-vis ya Baba Kingo oyo asalaka keno Kabila azwa kombo bakotisa ye na famille ya Laurent Désiré Kabila mais muto epona lokola aza na motema mabe aboyi koparticipe okende meme na matanga ya muto oyo asali keno azala oyo aza lelo nazoyebisa na bandeko oyo boyebaki keno na marche oyo ya le 15 oyo ezalaki autorisé te Fayulu s'est permis ya koloba keno président de la République asalaka kaka ba voyage pamba asana eloko asalaka te na kolanda bana basi me boyoki ndenge to ya réserve d'échange emati eza mpona bafruit oyo ya kotambola ya chef de l'État lelo pays na biso eza considéré na monde entier alors yo olobaki bongo oke kosala ba video na bino wana ko confirmer thèse na bino ya buzoba yo oyebisaki biso il faut oyebisa biso makambo oyo yo osalaka ya buzoba akei abosani vérité des urnes mais akei kolinga chanteuse malgache oyo aza na Italie atuni chanteuse wana balobi keno et pas ya l'exercice légal parce que c'est de lui il s'agit atuni chanteuse wana keno yo yebani na mutu oyo ndenge nini Fayulu chanteuse ana lobi keno aza mobile nanga légal alinga de vieux chanteuse ana lobi keno légal lobi aza copain na yo lobi te aza mobile nanga mobile na ye wana aye kolekisa biso ndenge
azopesa ye bisu abosani vérité désir oye abundelaka awa mais kuna akomi kolakisa biso ndenge aza amoureux alakisi biso vérité de l'amour mais bazoya komonte vidéo mpona kosalir réputation ya chef de l'état aza moninga na bino te bosalaka baje na bino wana kote bosalaka na bato misusu bavideo na bino ya lukuta wana osi toyebi yango wana eza bafake news mpona bokotikalaka jamais koresir yango te soki bolingi tosala na bino bitumba ezalaka oyo ezosenga na niveau légal po aplike baarme oyo eza conventionnel et non des armes de détruire, pour détruire le chef de l'État en montant des vidéos qui circulent, des mensonges. Oh, il y a des gens qui ont commenté, na combat ya ba famille ya bateau. Alors, les lobes comme la fois passée, Toyoka qui bango bazo lobakeno, chef de l'État a consommé qui réserve d'échange na banque centrale. Mais les lots tant que non est monté, c'est pour la première fois. La commission a 3 milliards 300 millions de dollars. Balobi ono ezana ba retomber te na colis ya peuple congolais mais bozo kosana wala ezali boma ou bien motema mabe to ya réserve d'échange l'année passée to yebia okeno donc dollar et mataki yango ndie esalaki keno inflation ezala sur le marché mais les lots tant que tosana dollar wana batiango na banque centrale eza ke tango ba importateur baso kende koluka devise bakozwa yango nde ko permettre stabilité ya monnaie sur le marché mais bino bokomi koloba keno eza na impact te na nzungu ya congolais wana eza lukuta mais tango tozomona keno mbongo wana na bamboka misusu chine ndenge aza wana aza na 3 milliards de dollars comme réserve d'échange États-Unis aza na 3 milliards de dollars comme réserve ya taux d'échange na banque centrale mais bino awa bokomi koloba keno eza na importance te mais soki eza na importance te ndenge nini bobandaki kolobela yango je dis et puis je vous remercie mon numéro c'est plus que ça 43 85 13 600 et puis 53 toko débattre yango bien lobby lelo parce que tozokende kolanda mokonzi ya mboka président de la république ambassadeur baloka so président obi le wone ezali ezati na basanti que na mata eza mokyo opesela mpenda idéologie apa tovala calme tolanda range makambo etali biso te etali bango moko tolanda range Président bandit déjà. Ok. S'il vous plaît. S'il vous plaît. IDPS vivant. Ah, IDPS vivant. Fatime. Nayo kabinote. Vous allez concentrer tout dans les solo, les gars. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yoka. IDPS vivant. Ah, IDPS vivant. Lelo. Mwamba wa tamu wa mwamba Alexa. Ayoki nini? Ramazani Shada. Ayoki nini? Tozo yebisa ba Congolais boye. Soki moment nyos batike la opposant on va travailler. Mais il y a une opposition. Oh, tout bokomi ko sala et comme dans ce qui a chef de l'État. On est allé sur opposition T. Et combien de locaux il y a puisque biso to sala opposition moko obanda ko sala pour na ko attaquer ba antinani mais le lieu comme nini facha lendenani oh mama aliendenani alatindenani donc bino lokole bozangi discours ya koloba il faut créer puisque les lois ezali événement na discours ya nani chef de l'État discours ya nani combattant chef de l'État
azoloba wapi na tribune ya nini IDPS viva donc ekozala 14h ya New York awa ezali 19h nani babandi te papa babandaki me ya chef de l'état koloba na 19h abandi déjà chef de l'état zone déjà chef de l'état zone déjà ok donc exemple par rapport à R c'était prévu awa na 18h IDPS viva IDPS viva nazo yoka binote IDPS viva Fatime lelo ezali événement papa comment zolo banani kuna tozoyebisa bato oyo bazoyeba teke mboka na biso tozali na motu oyo azali kotravaye mpo na susi ya peuple congolais kombo ye nani kombo ye nani combattant ok donc chef de l'état azotravaye moment bazoyeba déjà ke azolinga kobeta biloko ya makasi bazocreye biloko na baréseaux sociaux oyoki déjà maison civile ya chef de l'état et mettre en garde na bato nyonso bazokende kosala babétise boyokaki madida bande kotanga bana basi moko soki lelo tomoni mutu moko abimi na média ezali complot ya konnuire chef de l'état eza bongo te complot wana esalami madidi na malo nani malu vanga bango nyonso bamonte eloko wana mpona kodistraire opinion ketala eloko eza boye papa chef de l'état depuis azali awa otikala koyoka mama moko abimi boye ote ngai songoli bakala koyoka yango subitement kaka boye video nana bimisi mbongo babimisi mbongo mpona konnuire chef de l'état nous mettons en garde oyo tozosakana na première dame Denise Nyakeru oyo nyonso azosakana na chef de l'état akoyoka nini bamédia nyonso oyo asakana na première dame bazalaka mibale te première dame azalaka nani mise en garde oyo tokosakana na kombo ya première dame na monoko na ye nous devons nous prendre en charge nazoka bene nous devons nous prendre en quoi donc bêtise wana toboyi cette fois-ci peuple congolais bisika tu bozali tozolanda olie tolanda baevre faci azosala tokenda badistraction yango toyebisi ministre ya université oyo nani comme moyino nani tozoyebiso avant ya kosuspendre bauniversité il faut d'abord kopesa bamoratoire même il y a 6 mois même il y a 3 mois même il y a 2 mois papa kaka subitement et puis bazwaka réunion na conseil de quoi des ministres azwi décision ye moko c'est inacceptable ozwi décision oyebisaki nani premier ministre ayebi yango te chef de l'état ayebi yango te malgré eza na attribution na yo mais il faut informer hiérarchie na yo eza bongo te combattant nyonso wana azosala azolinga komeka mosapi na nini asuspendre bauniversité na niveau bafaculté ya médecine na Mbushimai na Kananga na Congo central na Kinshasa mosusu ezali et d'ailleurs il faut koyebisa bato wana ke suspension wana eza ya année oyo te eza année prochaine eza koluka polémique na quartier na bamito ya bato faut koyeba yango oyoki deja badepute balukile deja eloko moko balingi babenga ye aya koexplike kuna donc biso bacongolais bacombattant tozoloba ozala calme
ne faut pas qu'on crée tension. Ce qui est déjà que les Cambodgiens sont le Bakala. Bien que tous aussi les sao, tous autres qui ne toquent le discours à Nan. Les avons matin, hein? Donc, tout le discours à chef de l'État. Au moins, à Macambo et Belete, Bissotos, Yem Sabatouke, chef de l'État, Misala Sali et Zali, et Belé. Bon, mon yango. Non, il y a beau bête, il y a quoi de besoin de banning. Ouanga Imana Sangolo. Oh, besoin de tika tozala ki boy, papa. Tika bêtise. Yo mwana masi à la ndengeni. Et d'ailleurs, oh ignos, le col maison civile à lobby. Oh, il t'a confié tout l'ambang. Et d'ailleurs, on va arrêter cette dame. A expliqué ma bêtise wana. A sali yango na moment nini pour chef de l'état moral naye azoli sustain ya ko discours mais fatia le kabilo kwa nakala. Fatia za combattre ya nini? Aza combattant nini? Lelo bolali ya. Bolali combattant? OK. IDPS viva. Viva. Donc Fatime. Makambo oyo lelo tozo ça va congolais. Il fallait tous à la vigilance. Tous à la déterminer comme un seul homme na vision ya chef de l'état puisque les langues lobela likambuya bauti ko skokuta na Antonio Guterres. À lobby bientôt Antonio lobby la sepeli na mosalo sali non seulement na Congo mais pour l'Afrique nini Afrique tout entier. mais sur plan ya hey aux alliés na avancer makasi et puis ba lobby bientôt Monesco lokola olieto bakisa ba membre ya Monesco na RDC tozo longola otikala déjà ko travailler puisque oza na vision ya ko changer Afrique. Antonio Guterres a réussi Fachi boy. Fachi Oumera. Boyoki lisanga monen. Babengi yakende ko s'exprimer, akende ko se présenter le bureau Nazana Diaré. Mais Diaré tango ozalaki foloba OK marche. Diaré zalite. Mais comme moment ya kokende ko se justifier comme Nazana Diaré. Batu nyonso bazolinga kosakana na komba chef de l'État. Combattant nyonso, Congolais nyonso. Place to sali. Ezala déjà diaspora na yoki batu musi bazolo banini au concert ya boy boy. O ba empêcher. Non. Ezali ba rapport ya ba pays ya baninga. Mais yo ozo sepela na malaria muninga. Soko za mobali mboka yangosi. Ya tata. Sala ya baya wapi? Awa. Na lobi baya wapi combattant? Président. Ça ne marche pas derrière nous. Bozo ça le limité. Moi combattre ça va combattre ya nini? Uzokini yaka wana mboka yango. Donc combattant okoloba muke déjà autolobby ezali muke pona koyebisa ba congolais que tous à la unis derrière chef de l'État, derrière vision ya chef de l'État, tous à la vigilant na banguna wol bazolinga au kabana peuple congolais au besoin de division, besoin de tribalisme. Toyebela, to tenir chef de l'État. Il est pas viva. Viva. Ah bon attendez. Sali. Merci. À demain. Radio.